La vie mambo mingi, la vie mambo mingi. Atini milano. Loko bolingo damba sala ya vraiment ndenge. C'est damadi tout. Loko bolingo damba sala ya vraiment ndenge. Bana qui bana de partout. Tout le monde. Vous abonner massivement à la chaîne des Zamwakam TV, des Zamwakam TV, des Zamwakam TV. Soki nzamba zaki mutu. Mais les chaînes alinga bana otale linga zala yango. Ba nous a kitoko ala to singa raté. Ah to bana ma bien politique musique. Réseaux sociaux donc vous abonner massivement. C'est ça la bien quoi. Frédéric Lendoé. Azata Nasira Sakovibrete. Bonsoir, 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 bonsoir. Bienvenue à vous, très chers amis internautes. Bonsoir et bonjour. Nabino Baïnyo Sotuboza, Bozwami Momesano Yakolanaka, votre humble serviteur merveille Kwedituka, maestro de la presse congolaise. Contre moi, je suis très heureux de me tenir vraiment devant vos postes téléviseurs. Pourquoi pas devant vos ordinateurs ainsi vos téléphones. Donc c'est que Yamami Pena Nabana Nabino Bana Poto Balobi respect Nabino. Respect Nabino, bien c'est votre humble serviteur merveille Kwedituka, maestro de la presse congolaise, et je ne peux pas continuer cette rubrique sans avoir remercié celui qu'on appelle le boss André Ngambo. Le boss André Ngambo depuis Londres, pourquoi pas Madame Grace Ngambo. Tantine Mati, salutation nayo, pourquoi pas Zander Ritz, Wapi et Paï Bozouamina. Planète Berry, planète Berry ne Makambo, planète Berry balobi yangone Makambo. Bien, en 10 minutes na minutes au Lena la Zaïroise, moi na poto à tonga za kolandanga balobi ba big. Sincère condoléance na yo, hein? Sincère condoléance na yo, Lena la Zaïroise, wapi a outi ko bungisa tante maternelle na ye, condoléances et belé, pourquoi pas Belbiche ainsi Elohim, condoléances Namino car Paswana et Juipe Bisso. Vraiment, je ne peux pas continuer cette émission sans avoir remercié celui qu'on appelle, celui qu'on appelle le traiteur, voilà, le traiteur. Hein? Le traiteur, il y a le bito mimango boye. Le traiteur Simon Gandou, le traiteur Simon Gandou, c'est la qualité. Le traiteur Simon Gandou, c'est la qualité. Simon Gandou, na Paris. Na Paris, le traiteur Simon Gandou, na Paris. C'est la qualité. Pourquoi pas chef d'état-major Papi Kawaya? Le combattant solo soldat général Papi Kawaya, big salutation. Pourquoi pas Beverly Mouchips depuis Cape Town. Beverly Mouchips depuis Cape Town, balobi Hélène depuis Angola. Big salutation na yo Hélène, moi c'est Mwindu depuis Angola. Big salutation na yo bien. Toyebi to continue toujours balobi maestro ya presse. Aote ko sala analyse mon alobi to sala ba base na mboka oyo. Tout le monde a baiser ya grave, baiser salama nango mais baiser oyo moto degré 0, baiser oyo moto degré 0, baiser oyo baiser mo boyesi la te. Écoute pena 3e semaine nango. Baiser Eliane na Moïse Mbiye, baiser Eliane na pasteur Moïse Mbiye. Balobi baiser likolo ya baiser ye. Mais kokaka te baiser patapataka baiser patapataka mais baiser continue kaka baiser lokola album ya de King fallait il peut pas dire cap la merveille baiser lokola album mais non ce n'est pas possible balobi Simon Ngandou le grand traiteur wapi pa azali babi c'est la qualité na Paris. Big salutation na yo babiso bomoni to beta cité boyesi ki marambo le viendou dit le nouveau riche balobi le viendou dit le nouveau riche le viendou dit balobi 3 fois VIP Jano Bamba pomme de main 3 fois boss Jano Bamba pomme de main 3 fois boss big salutation na yo pourquoi pas big code ya mboka code mondial balobi ya Willy Mouchen code mondial ya Willy Mouchen code mondial. Big salutation.
Alors, très chers amis, le lot au sala qui est important, si, bon, toutefois, il écoute les allées sous tes bolim bisanga malgré besoin à moi, na musala na bino mais kotana pena na baby simon muke. Il fallait qu'il to lukato kende le lot ko prier na église cité Bethel, balba ki cité Bethel bakangi yango mais non. Cité Bethel bakangi yango tinga leki yango na mutuka. Nazala na mutuka na leki yango na mutuka. Nazala ki na mutuka bo tenir nga rigueur te na ki église mais cause na retourne ngai. Voilà, nazalé na mutuka Moïse a quitté mais Moussa les aka Moussa na sala ma bi fallait na kita mais dis-moi na sibino plein ya nyama ou tata moi tuninga le bi yango congolais pena malgré makambo to utiko bima pena congolais église ebele boy non a église tendengeni a église tendengeni un le na la zaïroise a église tendengeni ba église ba yo sambela. Bon, l'église ba yo sambela ka neza la lourd la suprême maman solution. Alors tu vas n'est que la bisonion so bisona bino to mona lengeni makambo ezo dérouler. Je sais qu'il y a plein de messages qui viennent pour me poser des questions qui est maestro comment évoluent les choses là-bas le sujet de frère pasteur Moïse Mbi et notre sœur Eliane Bafeno. Alors non c'est bien que non pasteur Moïse Mbi azali na kin azali vena azali déjà na katsa kin lelo azala kin na culte na église na non la célébration mais non qu'il te zala qui mystique qu'il te le qui kitoko qu'il te le qui kitoko na biso plein à nyama alors tu comme un peu confondu parce que jusque là tout le monde a la vérité ou il y a prometa qui biso tout le monde a ba preuve ou il y a la prometa biso jusque là tout le monde a to éviter makambo et qui nini parce que le loyo tout là Moïse Mbi a répondre na appel na justice et puis je crois que le processus ya makambo ezali toujours et puis tokoyeba lolengeni ni procès ekolekela alors biso tozala toujours wana lisu likolo ya lisu pona koyebisa bino lolengeni ni makambo ezoleka alors totika nanu ko accuser tant que ça ba preuve n'avait été le pasteur Moïse Mbi hein alobami moi trop na ndinga mabe ba pe ba lokanisi mabe na ndinga belé mais jusque là toi peine ba preuve parce que côté oyo ba porter ba plainte côté ba le kana ba chaîne télévisée pour na kolobela mais côté to la pe ba preuve mususu bimara mais jusque là et bimate ce total pe maramongo bien moins compliqué parce que jusque là tout le monde a ba photo ya ba vidéo kaka ya Eliane mais oyo za pena ba vidéo ya pasteur Moïse Mbi et tout le monde na noté. Donc biso to yibi ke toza toujours wana tozo zila toyeba alors bay oyo tozo komi tungisa ma to mona ba vidéo to mona ba photo ba ndeko nanga na lino na soulever point oyo bon moi ateke ba blom suspect comme ba distraction et comme nango ba distraction peuple congolais et l'homme sous dans le bezalika ke toujours en biso toujours en bateau to pesi trop makanisi na biso na masolo oyo to pesi trop ba penser na biso na masolo oyo to tenir même pas compte ya évolution ya mboka non plus le lenge makamozo kendele awana kini babituma na ba est to pesi ngo mikongo ba to kotina mabuzo ba distraction eleki trop makamboya ba filme oyo ya mabe oyo tozomonaka ba vidéo oyo tozomonaka et ici distraction mon koboy. Alors je suis aujourd'hui là pas pour juger parce que c'est de juger parce que tout ça va juger franchement to juger tout ce que non bino bo juger ba juger ça même temps que juger. Quelle est la différence entre que juger na koloba likambo o isa réel to auto supposé ko juger zali que non yo zala na yo sala ki boy pona nini point no sala ki boy bon yo sko boy ni nango boy yango la ko juger mais o eza ki non to moni likambo tozo loba za mabe voilà jugement to juger raté ko tana to bongisa to juger raté to juger penalty donc to luka toujours peut-être ya luka ki non ton likambo bimi boy appelle le lengeni ni ya salela yango tant likambo bimi boy ba le lengeni ni ya ko lobela yango boy ba vérité bimi to ndengeni net il paraît que pasteur Barout asali na jubilé atiki na makambo ya nini ya wote
à consacrer moi un pasteur ma beza wapi. Est-ce que tu tongi, est-ce que tu jugé? Est-ce que tu jugé? Comme si moi un pasteur moi atikali na kishinga ya papa baruti tabernacle ma beza wapi. Où est le mal? Et ça m'a bêté. Parce que ce que lobby voyez c'est tu jugé. Que non pasteur barout a sali jibile atiki na côté a atiki na église mais on appelle ça on a maboko moi na consacrer moi na atiki on a maboko moi na. Et ça m'a bêté. L'église continue, l'église ce qui est le corps du Christ continue. Et les gens vont commencer à aller prier là-bas. Et si le Dieu parle là-bas, Dieu continuera toujours à parler. Voyez, les choses déroulent très bien. Alors, est-ce que tu as jugé ou tu as jugé ça dans Katsuana? Et puis, ceux qui m'ont dit que tu jugé, juste que il y a peuple congolais ou à Fongola qui m'ont soutenu à Fongola Mato Inae Koiba Likambo, il y a Eliana, le pasteur Moïse Mbiye. Ça continue toujours, ça continue, ça évolue. Donc, c'est pourquoi au début j'avais dit que non, il y a de base et de base. Tout ça là, base ou que non, base la semaine, mon base si lignée. Ceux qui ont répète moi deuxième rien. Mais base ils ont continué toujours, c'est notre actualité s'il faut dire, le base c'est l'actualité. L'actualité est toujours là, le pasteur Moïse Mbiye, il est déjà en Kinshasa. Il y a ceux-là qui avaient dit bien que non, que le pasteur il ne retournera pas ici en Kinshasa, mais du moins il est là avec nous aujourd'hui le dimanche D. Il y avait un culte de célébration au sein de l'église Cité Bethel. Celui qui avait prêché la parole, c'était le pasteur Moïse Mbiye. Donc c'est bel et bien que non, l'église Cité Bethel est ouverte. Pour ceux-là qui avaient dit que non, nous sommes dans les réseaux sociaux, surtout dans Facebook, où ils ont le canal Kuta Makasi, qui est église Cité Bethel. Non, église Cité Bethel, ils ont Kukangamate, ils ont Yakofongwama. Alors jusque là, ma vidéo, ils ont ma preuve, ils ont toujours causé là, ma preuve, ma vidéo. Maintenant, qui bakanga qui batu, misusu, ceux qui basala qui ceux qui nini, mais du moins, qui pasteur Moïse Mbiye, à l'obi, il faut libérer batuana ou bakanga qui wana. Donc c'est ça l'actualité to oui zali loko là information to koki ko pesa na bino. Donc c'est que si je wana ils a ko continuer ou nini besoin actualité wana ils a ko continuer to za toujours lisu likolo ya lisu à chaque moment où to ko bana ko zo information to ko zalaka toujours wana pona ko yebisa na bino balandi ya émission na biso noir et blanc. Pourquoi pas bino ba fidèle oyo boza toujours ko continuer ko s'abonner na chaîne na biso Eza Makambo TV. Non, moi, le lingeni boza ko s'abonner, nazo moi le lingeni boza ko s'abonner et ça la bien et ça la peine bien, ça la bien de plus de fur et à mesure à toi ça ko s'abonner là c'est que ça la peine Eza Makambo TV Eza koleka kitoko. Vraiment bana poto na sepelaka na bino parce que bozalaka mitema malamu parce que bino ne bosa bonaka na ba chaîne na biso bino ne botalaka biso mingi parce que so ikaka na Kinshasa to na bamboka mususu mais na poto botalaka na Angola na moni déjà LNP atalaka LNP na atalaka donc mystique na Afrique du Sud kuna na moni Berveli Mouchips nanga ya tongo. Na Paris, na Panama, on a déjà chef d'état-major Papi Kawaya. Pourquoi pas celui qu'on appelle Jésus Kadio Diabalobi, Jésus Kadio Diamon Ampoto à Tongo, Balobi le traiteur Simon, Simon Gandou, Balobi c'est la qualité. Na kata Panama, na kata Paris, yé pas talaka. Donc c'est que Binone bo encourage à bisoto zalaka toujours bo bisoto pèse la ka indousa. Vraiment dans micro y a noir et blanc. J'ai été vraiment erré, très erré s'il faut dire. Il y a cause à la liboso, il y a la télévision, il y a ordinateur, le vieux Patrick Ndenda qui va big salutation na yo, mère Inès Kayembe va big salutation na yo, là où se repose le cœur du maître. Là où se repose le cœur du maître Balobi, Dorcas Omari, pourquoi pas Déborah Ngoudou, Déborah Dougoué, Ngoudou, voilà, Déborah Ngoudou, big salutation à yo, Marie Gorette, fille à Lava, Marie Gorette, big salutation à yo, je suis déjà à la fin, il y a analyse, il y a information, il y a une appel Sanabino, il y a qui n'est bongo, Balobi, le pasteur Moïse Mbiye, à déjà dans Kinshasa, qu'il est le D, dimanche le D, deuxième mois. 2020, balobi date les mystique, ils a tellement mystique qu'il faut comprendre dans côté.
Et ça, Mokolo Wapi, maestro de la presse congolaise, a prometaki Dorcas Omari, qui a obalé et moto. 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 Bana poto na le labino tellement, Vous allez bino, vous s'abonnez toujours, vous partagez la lien bino et ça la rabiso bien. Balobi le pasteur Moïse Mbi et balobi et pas quoi ils a toujours pas quoi ici la carte pour le degré à plein ils a qui na cité Bethel balobi batu ba 4 qui tina ngambo na entrée à université. Entre université na doit 4 tina ngambo. Donc batiki ko hydro misu avant net sikota ko hydro plein nyama. Funa wana nyoso to ezalaki mystique to ebite bato ba wuti wa même kisuzo ba keneka kota la pasteur Moïse Mbi soki eza pena yeto yete yem do te to yete mtazo te vrai dire ezalaki pena ye mais to c'est la procédure ce qui est au salama ndenge nini mais apena kini za toujours akopela parce que Eliane pe lobi akotika te famille pe ba lobi akotika te tola ni la pegra makamongo justice eza na maboko biso ba oyo tozana eloko akosala te biso ba oyo tozana eloko akoloba te biso ba oyo tozana eloko akokata te parce que justice déjà azana makambo na maboko je pense que justice est osala musala nango lolenge oyo esengeli me ba bimisi ba photo ya Eliane ebele na Fali na groupe moko boye na Kofi ainsi de suite donc c'est que to éviter est-ce que ça pena ye mwana bato boko c'est la pe mwana bato makambo quelque part hein? Koto ba ko c'est la pasteur Moïse Mbi makambo koto ba ko c'est la Eliane ba fait no makambo donc veut dire nani azana vérité à suivre tous a toujours li sur les couleurs lisu wana zala merveille ko ditu ka maestro ya presse congolaise na ngakika kana lexa moment o na bino sala nga bien tant bo vana ka liboso ba TV na bino pona ko landanga liboso ba ordinateur pona ko talanga liboso ba TV pona ko talanga wana likamo bo yebisanga lobelanga ni wana zala numéro nanga wana ils ont la numéro nanga et ça nga bien au komelinga na WhatsApp to solo li au pesinga ba remarque au lieu ko finga to message na biso na ma finga mais dis-moi au tinga pas ta message que non merveille tu vois fait des choses ceci c'est là et que ça la bien donc na komina suka déjà na kokite ko si sa émission au sans ko pesa ba remerciement na ngana mo boss André Ngambu depuis Londres pourquoi pas madame Chouchou Ngambu balobi madame Grâce Ngambu pourquoi pas Lena la Zaïroise ba sincère condoléances c'est pourquoi pas c'est lui qu'on appelle balobi Simon Ngandou sinon Simon Ngandou balobi les traiteurs Simon Ngandou na Paris balobi c'est la qualité chef d'état-major Papi Kawaya Jessica Diodia moi na poto à Tongo pourquoi pas Bervelu Mouchips Hélène babik salutation à Bino le vieux Patrick Ndenda qui est lourd la suprême mama solution ngai na Bino to mona lisusu mbala sima loski losuke ingénieur sage balobi ingénieur sage balobi mwana maïle Ursile ba salutation na yonga na bino to mona lisusu mbala sima big up.